Henrietta a commis déjà na binemi. Henrietta kangisi bato enemi te ya bébé. Likola 20 000 € na ye a commis na binemi ya ba maman bibimba. Na ya ba koko oya ye. Sanka ye ba makambo. Na kati na bango misusu pe basalaka na ba crèche. Misusu pe basalaka na ba service social. Yango wana même crèche oyo Henrietta kokende. Faut directrice azal informer mwana oyo aza pas comme les autres. Faut ba surveiller bien bana baso ba kokombola ka crèche neti ba mama kempi na ba misusu kaka. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko makambu ya Henrietta ezateke o po Karine Mokonzi asali boye to azalaka boye o po la Chine eza boye to boye. Non. Majorité ya bato bakomi ennemi ya Henrietta baza bato moko baloba barepeta tina 2022 oyo bakotisaka bana te na makambo oyo internet. Bakotika na bango mutu mususu aloba mabe po na bana na bango. Me bango bakokotisa mwana moninga te. Wane alaki po nanu bamonaki mwana oyo teke na un mois azana 20 000 €, c'est quoi? Bandeko bomoni mwana komi na 20 000 €, c'est quoi? Mbala moko bakotisi ye. Liboso kende yaki ndenge nini? Babando kotisa malembe. O ya lobaki na mwana ya Banyamulenge Gloria boye. O ya lobaki na mwana ya nani oyo boye. O ya tushaka na bana batu biso do touche te mais tozosala analyse. Sima nango bakoki te. Surtout tango bamoni ke la baronne ye moko lisusu cadeau ya mariage ezoya. A part nan mariage moko azobala mena cadeau likolo. Biloko ebele ekangama. Batali 2022 na bango. Bango eloko ekangamaki bango eza kaka vaccin. 2 vaccins to 3 vaccins. Mais batali la baronne mwana 20 000 €, c'est quoi? Batali maman fazwa cadeau ya mariage coutumier na mariage civil. Na ba o baki na kimpi te. Na ba o bakotisaka bana te. En tout cas bakomolobela nanu Henrietta. Surtout mbongo ya Henrietta. Voire même bakomotuna eza wapi. Bakomotinda la baronne izwa yango. Tango noko Gofax azwi makambo. Kende nango kuna mbongo ebele. Bakomosalela yango kalikila mabe. Nzoka mbongo ezali ya Henrietta. Eza mbongo oya ye. Akosalela permis de conduire. Akosalela makambo mbongo ya Henrietta. Lelo oyo ba oto yoka yango wana Henrietta kokene n'importe quelle crèche te. Pe directrice fazala informer ndenge ezalaka ke
mwana mukonzi moko tanga parmi bato normal basignalaka déjà directrice mwana oyo na oyo baza mwana bana ya mutu boye baza bana boye bato bayaka bakoyeba te mais directrice ayebi ne kenge na bato basala kuna bakoyeba te mais directrice ayebi na ndenge bandoloba ndenge bakotetaka mwana oyo samba yeba tina bamiso bakokanisa mpo mwana ngo ntango mosusu azobela to likambo boye obi eloko moko boye bakosala kaka makambo directrice alobi ndenge Henrietta afo azala na kati ekole ya crèche mwana moko spécial mpo soki totali na crèche bafemme de ménage bangwana kaka bali awa baza contre bakombinemi na lobango bien ya Henrietta bamisusu bazoyekola to batindaka bango na service social akende ede mama moko aboti mwana bango wana kaka baza ba contre Henrietta donc tango la baronne akobota mwana mosusu batindi ye akende ede la baronne mbala moko na semaine ya koluka abimaka na Henrietta libanda na parke atambula ne 30 minutes azongi na ye bawana tu foko surveiller bango po bango oyo kaka tozomona bakangisi Henrietta ennemi po na 20 000 euros c'est quoi yango mbongo bon na bato nyonso te po bato yango mpe bakangisi ennemi baka moke mais so baokamwa kaka mbongo yango surtout ebangisaki bango tiaki bango motema pasi mais misusu wana pasi wana selekaki nango pasi wana bazongisi baninga na bato bazosala bémission kaka po bayoki la baronne akozwa cadeau pe cadeau yango batangi yango na chez mokonzi na mboka Revino na Tony Gere na baline d'autorité bango balaki na balandi moteme tcheka makile panzani balobi la baronne soki bakado ya boye ajango 5 makosomba lupango bien sûr bakado ezokende tieka okoma na lupango abolimbisanga naki na posa nazokisa bino mitema te po place boyali ndenge nalobi boye bino mpe bokanisaki yango siko motema epasuki mpenza mpo nga nalobi kote motema epasuki epasuka kaka me nde ndenge nabimisi yango bolimbisa ngai mpo na pasoli bino yango avant na ntango bato ya chez mokonzi bakoleka bango orie baya kotonga bino na blessure yango bango bakoya kotia bino pilipili na mungwa na kati ya blessure yango alors nayebi te soki ekosila to ekoswa bon mariage coutumier kala te procédure ya mariage ezokontinue toujours la baronne Henrietta Kikuli maréchal Evi Kikuli atali na chez mokonzi bino botali no basalele de chipoi o akomata la baronne Kikuli eza te ke Evi azwi kombo ya la baronne non la baronne azwi kombo mobali mwana azwi kombo papa oyo nandimi te nga nazokisi bino lisusu si bozoka kala na oyo po takuta ekauka etika cicatrice ezongaka ere moko neti mbasu bibon ok neti bibon ubie mbasu ere moko esili ere moko evimbi lisusu mais eza bien te mwana lokola Henrietta bokoma binemi na ye bino mpenza ebandi mbala moko na bamama na bakoko baje na bato te bamama na bakoko baza mpe moke na bapapa ntango nazoba bamama totiaka na bapapa mpo bamama baoyo balobaka mingi wana na nsima na bango
eza na mibali o bamema bakombo na bango neti mobali ya mama Kimpi makangu ne amemaka pe kombo papa Kimpi ndenge moko mwana suka ya Savimpi mama Pingila makangu ne pa bimaka kombo Pingila bongo kuna moto na libandi oya Raisa Pindi libandi po libandi ya papa robo soin libandi ya mobali ya Raisa Pindi po bino wana tu binemi ya areta bino ba mibali ya bato ba makango ya bato boye baka pe bien tango tolobaka na basi na bino tolobaka na bino pe ah oui po bino boyokaka tango balobaka na basi na bino bozalaka wana kokanisa teke o noko Gofax noko Balen akotaka makamba basi azoswala na basi no basi na bino bayaka kotakaka bangonde basalaka tu babimisa bino ata na lobi na ngate eske bakoki te babimisi mobali te ya nani inani rebo babimisi innocent mowei inosbi nani rebo rebo mobali na ye azane innocent mais noko Gofax na noko Balen babimisi innocent donc siko ya bino mibali na bino babana bazane kirinini bako bima ube bobimisa bango bino moko yango wana bolo bakateke o mibali mobimba bakotaka makamba basi bazoswanisa basi te eza technique po babimisa innocent mowei inosbi rebo inani rebo inani rebo mobali ne nani innocent mowei inosbi Poto lagi na karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poto lagi na karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poto lagi na karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poto lagi na karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poto lagi na karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poto lagi na karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Atumusu na TikTok ya ke pato te pa je papa pato na mwana. Auto sokola na kikoso na biso. Bala ba ya obo na TikTok. Bino batunza ba femme holi bino. Tie bino ba papa obo kuti déjà ba ben ba ben on. La salle de bain aussi sokoti ba mon na chambre tout ça. Biso aussi ba chanson. Biso aussi sokola na kikoso boye. Oye makolo no na libanga. Mone no kulula. Okululi makolo na libanga papa silisi nzambe allez o kaleso na nga na uto nika donc na yeboye na passer no makolo na nga silisi la fille ba yima mosala ai na nini kaleso na nga allez awa na kena ina ka biamba. Bonjour fidèles internautes de www.elengakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Kumba, Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi ya Combat TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Combat. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.